Shalom, shalom, peuple de Dieu. Bande Konyo, Sobolandarabiso, chaque samedi. Maman Bena, face à face, na proverbe. Topé Sibino, sous shalom. Kimia, Eza et Longo Nabino, Bokolandabiso, sous l'élo. Na plateau Nangai, na Moutounazambe, le messager, proverbe 30-30. Et Tokoyo, Nini Oyo, Ye Amimeli sous Bananzambe, na samedi à l'élo. Shalom, Mohamed. Shalom, les messagers. Shalom, Bande Kobatali. En tout cas, que c'est plus que y sur le plateau. Vraiment, moki mobimba baza ko lobela, moki mombeza ya koningana. Vraiment na sepeli lisusu na présence na yo na plateau mpona lelo. Tolingi vraiment to yeba lisusu mukie pe bande konyo surtout ba meka pe kolanda yo parce que tolanda ki témoignage ya ndeko mwasi Marie-Claire ndenga témoigner a lobeli misala ya molili ndenge nini eza kosalama na basali na Nzambe na ba pasteur lolenge na lolenge et mokili ningani mpona témoignage wana na ebité na introduction soki okoki un peu kosunga biso bana Nzambe baza kolanda. Bon, na pesi bana Nzambe nyonso mbote shalom esika bozali. Esengeli témoignage à Marie-Claire bozwa mouvement au sérieux. Et na uti ozwa même appel ya prophète Shekina to solo na ye kalami uti bolanda ba aveu na ye Marie-Claire Nzamba tindi ye aya ko révéler biso bondoki nini ezosala na l'église alobi te ba pasteur ba komi lelo ko soit pasteur ba chantre dirigeant choral intercession na groupe na bango tout ba travailler ya sorcellerie pour ba tonisa na kati ya salle. Alors, il y a un clé d'œil pour nous savoir tout avant que nous sommes là, il faut nous payer par ici les autres. Sorry, la salle est rien, il faut nous avoir. Bande ko boli sabiso. On a plutôt beaucoup pour Kanango, en attendant à la pour annoncer la déco. Bah question sur ces alliés. Ndenge to monaki bande ko na biso ya X-Files. La préparation va salaire pour la bango va monter bango ba fou mais dans zela na yo ouais quand même ko réveiller bango et puis conscience c'est sali okoki so ko yebisa ni na place wana pour mingi net denema na lobaki émission moko fo to za la esprit à discernement mais belé baza man esprit à discernement te na place wana ba na Nzambe okoki so ko éclairer bango nini c'est-à-dire eza révélation te eza te que ba tunso atuna na eza révélation Nzambe mtatali so te. C'est-à-dire, Moussa Nzambe azali na ba recherche, azapi na ba révélation. Ils ont la partie musu sur l'esprit au sala, ils ont la partie musu sur nzoto na connaissance au sala. Et puis na ngonga oyo, lokola to komi na phase finale ya kobenga na ba Rwandais na Congo, nazo senga na chaque Congolais akengela muninga ndenge ba Russe bazara. Yozo kengela nga nazo kengela moi na poto. Au moins na Angleterre, voisin na biso nyonso ndela labo. Akengela ba biso. Soko miko sala mabe contre mboka na bango bengi police. Et osa kitoko ezande mwana. Donc voilà, na bolinga siko natika, moi ba question eza mo ebele, natikela yo elobeli samedi alelo nini o obongse biso parce que tozo kende na plateau na biso to giraka vraiment temps, le temps c'est le temps et vraiment na kotika message pa na yo, maintenant pour na makambo mboka, tozo mona balobi kuna na le 19 septembre esengeli ba tunyo surtout ba yebake mokonzi ya mboka ese sili tout na place wana okoko ba souvenir. Ouais, le 19 septembre ezali lokola Kabila 3 mois va faire mandat na ye. Fallait organiser l'élection. Il y a boy organiser l'élection, c'est-à-dire à kangi ba institution ou à tricher, c'est-à-dire le 19 décembre à kozala susu na mandat ne sili toujours senga na ba o ba organiser ba marche. Ba organiser ba marche liboso ba ambassade na sala ba sitting na diaspora ba komela ba communauté internationale ba komela ba ministre affaires étrangères na bango ba parlement ba mboka bazali to bimisa bana ba mama libanda na ba musala to sala aw kuna na Kinshasa to bangate ba kinois en tout cas na contact na bango bazali préparer ya ko foutre Kabila dehors ndenge esalami na esalamaki na Libye pe na wapi pendenge zo sama na Gabon. Alors le lopé samedi na kati émission maman nazo côté ça peut rétro de la semaine parce que naza vraiment busy naza ba temps beleta au sa sur émission susu na ina profiter pe awa na banda rétro de la semaine ba sa naza nango Tshisekedi
réitère son nom à Sassou. Donc, Tshisekedi, président Sassou Nguesso, a gagné au Monaï pour convaincre Yakota dialogue, Tshisekedi Aboui. Alors, l'autre, c'est Sassou, Sassou a dit papa Leki Nabiso. Papa Nabiso pour Mobutu Akufa, Atiki Biso Naï. Alors, ce qui est président Sassou, Ngongango yosoka ko aider ba Congolais. Maman Antoinette, azali mwana Congo, Ngongango yo sa papa Sassou a aidé biso ba Congolais. Parce que ba Rwandais wana o bazui Congo mboka munene souci na bango ya lipe bazwa Brazzaville. Alors soki papa Sassou à côté libisoté a aidé bisoté et aux ala passe aza mokolo na lobika wana. Vital Kamerhe est bien retourné au Bercail parce que batebele bazo bo Vital Kamerhe azo travailler bien. Vital Kamerhe et puis ça passe pour la ba Congolais nyonso o bazali membre ya INC ya Vital Kamerhe parce que a mupaya et azo sala nyonso tout a détruire Congo. Azali bien chez les siens, c'est qu'il doit chercher à trouver les solutions avec PPRD. Vital Kamerhe azana orgueil moko na éviter sida azana ngo soki ko bomete je crois ba congolais ba kokali na une opération mona pour kokotele na kati ya parlement bazo yebisa ye que azoloba ke aba suspendre le parlement na kati ya dialogue plutôt va suspendre le dialogue ya no kutana na opposition et pourtant problème est en opposition te. Moutouazan a problème, ils ont PPRD. Ils allaient mettre à penser à PPRD. Yes. Et c'est même là que nous coûtons Moutounaye pour Kabila Tangata. Aïe, c'est que non, Batimelio, mon amai, opposition et Simbité, Batimelio, Mbongo Zwagi Bendana Nayo, parce que ma cambose Sili Mande Sili. Donc, ils ont Sunatino Vanate Bendana. Parce que Bana Moka Batimelio. Je crois que le grand problème est Ali Vital Kamerhe, Aïe, sa staff Naye, chef Naye, qui Batimelio. Dikamuno surtout sur batimbeli bino basa anini babenda na. Yes. Donc yako ça va tout que akelo yebsa a expliqué Kamerhe a expliqué Kabila que azali criminel manda na esili ba congolais batimbeli cop na ye ba yebi ke kingakati koma keje ya ba criminel oyo bazoboma ba congolais pe ko boma na beni kuna c'est-à-dire abendana bana mai bazo signer le 19 septembre abendana apalanganate. Je crois que Eloko Oyo a yebisa mwana. Kamerhe a fourni ba rebelle burundais parce que ça burundais rwandais et pas Ali Bongo. Ndambu ya ba rebelle mususu tout ça la information au cordon JD atindelinga. Ndambu ba rebelle mususu bakendeki na butu kotumba pe ko buka siège ya ICD ya Martin Fayulu pe atindi lisusu ba kuluna na ya ba burundais oyo bazana côté à Kivu kuna ba no buka nini ya IDPS. C'est-à-dire Moussala Vital Kamerhe azo sala mwana c'est un criminel azalika ya infiltré mais a comme ko l'acception ce ko vrai face na ye kazape colonel azape na babande na ye azo mabana po bele bazondi mate ba mona ngo ba mona mission entre temps na Kinshasa opération to yebinda ko bandi ba buka ki déjà siège ya INC pe na ya bato mususu wa ba José Makila na dialogue eloko kamusi bato kengo adondo a contesté Vital modération Vital peut a menacé ko quitter na dialogue pour amoni que ça inclusivité donc ba sango ya mboka ya ngwana alors congolais tout aza motivé ya ko bimalibanda ko silana na ba rwandais parce que Kabila akimisi ndeko na ezowe pe Janet atie bango moko ambassadeur ya Tanzanie, mon ambassadeur ya Kenya. Donc bani ko kima pe ba Rwandais nyonso ba Robert ba kimisi basi na ona bana po ba yebike ezo indela bango. Donc ba mapinga na biso ba ke ba parce que il faut to benga na système wana nyonso tout pour Kabila na posa na dialogue wana ba changer constitution. Alors na Proverbe 24:11 balobi délivre ceux qui vont être égorgés et c'est na biso ba na Congo to délivrer bande ko na biso o bani baza égorgés na système à Kabila, na Congo, na Est, na Kinshasa, un peu partout. Voilà où est qui rétro de la semaine, il y a l'élo, où est na Kinshasa. Donc, pour englober sur rétro de la semaine, maintenant, face à face, na maman Bena, proverbe, samedi à l'élo, vraiment, toujours gérer tant à biso, au ban, la zambiso, ba ko découvrir biso, ni le goyeb sabango. Bon, ba nanzame na goyeb sabango boy. Ba nanzame mingi ba beninga. Pour un petit déjeuner na sala kilo babi proverbe osiliki ko kiparate proverbe ki parate so botangi même bible bo mon apôtre Paul azo se défendre
débat toza nango bandoki bakoti na église bazo détruire ba famille ya bato. Bible ezotinda nga na dénoncer pour na sauver bana na Nzambe. Alors so mutu alingi attaquer nga toza na domaine ya musala tozo sala bonzambe. Mais so mutu akomo kima débat biso tobela mama bonzambe yo lobi jalousie. Entre temps na masolo le kingate. Parce que biso tout doit kinwa. Alors na masolo o le kingate. Na ko timbo le kingate. Donc zo déplacer masolo. Alors mendre yuma sera déplacer masolo biso ba ya ba yankakala dans le Seigneur sikoto comme ba yuma photos on sena nzela to parce que obungi rumba ya bongo tozo kosa parce que soki totali bien na mantelama totali bien na masolo même na makama molimo ngo ezate peut-être o lekinga kaka na muté mabe nenge face nezali na ko loka o lekinga mais na mama Nzambe na idéologie na masolo nyonso o lekite puisque biso toye awa pona kolakisa ba bien na biso te d'ailleurs mutu moko te akokufa kotika ba bien peu importe soko tonga ba Sheraton tonga ba nini mais biso tozo kotsa bana na Nzambe na lola donc mutu moko te akokufa akoke nango bien non donc yango na osepela mingi na ekanga po ntango travaka na ekanga chaud vraiment kotana vraiment ezalaka bien et ça la ma bien et puis na pesi sumbote na ekanga kota azali vraiment papa jeune ba shalom nanga ba mbote et vous allez vraiment c'est mon mingi peuple à kokakolanda bino vraiment chaud pour moi c'est toi basi et moi tout dans moi banga et moi ni mais en tout cas vous avez maman mingi. Donc pour le moment il faut te motiver ba citoyen congolais ba ndeko na biso ba bima libanda ebele to tinda ba mbongo ba sala ba ravitaillement ba banga te de toute façon Kabila boma ba déjà ça bomi 20 000. On ne peut pas faire les omelettes sans casser les œufs. Yes. Batumusu barokufa, mais barokufa pour la cause moko malam. Soki babimite token esclavagisme libela pour Kabila zolinga changer constitution, atika na mboka libela. Souci na bango ezani ba balkaniser Congo, ba boto la richesse nyo surtout à Congo et kene na Rwanda pour coltan déjà Rwanda comme exportateur nango et pourtant na mabela Rwanda attaque coltan mo rezati. Mais aussi batté parce que na tant to kende bana Congo to za vraiment déterminé. Maintenant message na lina na loba na tuna so rosunga so pepe na Nzambe na ba témoignage nyonso toyoki. Ozo kende koto na gauche na droite to ka ba sai na Nzambe ba kotika na bonganga na ba kisi. Siko modèle to luka to libérer mboka. Mboka wa komeko za libérer na modèle ya bato ba fandi na kati na ba kisi ba passer parce que basali na Nzambe tozongela kango tango nistolo ba po basali na Nzambe bazana rôle munene pona makambo etali mboka mais ebele bazokosa na ke basali na Nzambe mais bazana kata misala ozoka te bazolobela tututu na place wana vraiment bon omoni tostolo ba makambo na intercession lelo kutu ya lobi na butu ya vendredi na beta ki banzemo ale moloto po eza banzemo ebomisaki soleil levant ale moloto azoyemba ke Jésus-Christ azala Nzambe ya Congo hymne national ya Congo ekoma cantique ya Nzambe drapeau ya Congo ekoma drapeau ya Sion c'est-à-dire azoloba et puis na nzembo de mususu alobi c'est encore possible que mboka oyo ezonga so mboka c'est encore possible que Kabila kufa c'est encore possible ba Robert bana balongwa alors biso ba congolais il faut tout travailler kaka ko motiver ba ndeko na biso batu na biso nyonso tu bazala bomoko parce que caméra yoki sonité pour na olakisa pour azoke nous soutenir Kabila ye mta sauver ye na masolo ebele c'est-à-dire ba sangani pour bazwa biso en otage biso peto ka sonité bato basala ba vidéo totika kofinga na totika kotonga tosala kaka mobilisation ya kobimisa bato libanda bato basambela batia na prière et bato oyo bazana ba mbongo batinda na Kinshasa parce que bato Kinshasa bazana posa mbongo parce que toujours ça la guerre moko contre monde des ténèbres mais toujours gagné d'avance parce que Congo est à Abisso et puis Makila il y a plus de 20 millions de Congolais au Kabila abomi na Congo ils ont gagné vengeance tout comme il attend vengeance et c'est ngeli biso tout la motiver na kobimisa batu libanda pona kobenga na Kabila proverbe tous la motiver mais na yebi to landa rota on so tout lo ba likambo yo pona ba lobby ko sala ba cotisation tout na diaspora mais makambo modèle ezokende tokopeka kolemba te pourtant so ba kristo ba salite mais atami balemi misato ba ko sala pourtant makambo ekoyaka biso to yaka ko sutuka oh c'est le moment c'est battant auto rosa peine na kesi na ko sala ba cotisation tout ezali très important pour na lancer un message pour na ba peuple congolais ouais tu dis que ce mot malamu parce que même ba rwandais pour ba boto la biso mboka pour idéologie bazwa pour ba boto la mboka malgré ba kokité mais pour ba sa l'occupation chaque famille rwandaise a cotisaka
biso ba Congolais tous ça combien de milliers de Congolais libanda. Sauf que chaque famille a tié 1 euro ou bien 1 livre, tout vous en a caisse mbongo ebele, mbongo wana ko aider makambo ebele. Alors, le problème le ali nani a aussi ma caisse parce que ba Congolais ba lela ba mbongo tout ba tia ba zo contre rendité. Ba to aussi ba bazali, surtout biso ba maman to alors peut-être aux la bino ba maman. Oui, mi ba maman bo poni maman moko. Ba maman na biso lokola maman Nelly na Paris ou azana biso kuna la moisson. Ba maman to za fidèle mi ba linde ba zala ka kumba ba sa maman moko ou azo simba pa azo tia ko azo pesa contre rendu aux amalam. Detinga oyebi ke na vraiment aux associer na maman mbongo te parce que ba Congolais ba boso ba mingi na makambo mbongo. Na linga vraiment te même l'église na simba mbongo ya nimité. Je crois que ça idée malamu motunyo surtout abana ko songer ko tia 1 euro 1 livre à côté pour la cause à Congo pour bitumbo to ke na moto c'est ça ba India ba sala kango ba tumsusu ba mboka msusu ba sala ngo mais pourquoi pas biso kaka ba vidéo ba maloba mais initiative nini otozwa o lelo ke so epe makambo sami na Congo nde ba kambe ko sala ma po modèle ezokende biso pe to kolinga te ke ba Congolais ba kinois ba décider à côté ba za déterminer lobby déjà avant jeudi babimaki babimi na bato bamoni yango na journal TV France TV5 bamoni makaboleka na Congo ba Congolais en marre balingi basila na Kabila parce que Kabila c'est un criminel azape congolais et puis aboma musée aboma bato belé lelo makamyo surtout bimi pour ça donc baza ba Rwandais ba Congolais ba yé ko bebisa mboka na biso do photo benga na bango vraiment photo benga na bango ba mama tozo lancer appel biso ba mama tozalaka fidèle talaka ba makamyo ndenge ezokende toza na diaspora tosalaka ba vidéo te toza rappé tozo loba toza pe na moi na poche na biso parce que l'argent c'est une force l'argent répond à tout l'argent répond à tout okoko loba mobala ko loba maloba na poche za eloko tata yo moko mais mutu mususu mobala za ne mabe mais so azaka na poche na ye yango sko biso pe photo telema tozala na mbongo tozala na maloba tozala na ba stratégie maloba kaka na ba vidéo eza yango te alors messager tozo ke de presque à la fin pour la émission na biso lelo maman bena face à face proverbe mot de la fin ni le gros clôturer pe ko lobela ba na zamignos nazep saba na nzambe to komi na temps mo spécial c'est-à-dire que ba vidéo nyonso tozo sala ba julango na côté spirituel ba mona ke musala munene zo salama et batika la kaba fanatique ba mi pesa ba yamba Yesu parce que lole ali li felo ali na ba combattant pe na ba résistant surtout ba obaza na Kinshasa longonia ba continuer na rythme wana en tout cas Ruberwa Kabila Kamere Bisengemana na Bizima Karara ba Rwandais oba nyoko libiso soki possibilité ko tia bango liboki ya mbike ali bo rater en côté vraiment ba bimana bo moité pour ba sa biso mabemi vraiment basali so mabemi bandeko bolimbisa nde koseka eza koseka ya pasi oyo ezosala biso ndenge mutu na Nzambe azoloba tozosala kaka mobilisation na bino biso toza na diaspora tobima na ambassade ndenge le messager alobi tosala ba organisation na biso kokende na ba ambassade kokoma ba lettre kosala nyonso parce que banguna na biso bango pe bazosala ba stratégie na bango pe basalaka déjà. Alors biso pe en tout cas bana ya Congo toza déterminé abana ya ko bunga maloba to ba o babondela ka to bondela pe pona papa Tshisekedi a changé te moni ye ermogo azara pe caméléon po bazo tinda bato bazo pesa ba mbongo bani banini a changé te alemba donc nzamba sungaye qui azala vraiment de tobaki Siméon avant kufa amona Congo ezala libre idée azana ngo nzamba pesa makasi na groupe wana nyoso to ba pembe na ye Martin Fayulu déjà nani Vital Kamera tinde bato bomaye aza vraiment en danger de mort bato wana nyo surtout ba olenga nko nzamba pesa ba makasi baza la bomoko vraiment ba trahir mboka te je crois ba trahir mboka te prier na biso pe eza yango wana tozo yebisa Nzambe ke Nzamba tsa mbulunga na tia confusion nyoso bazo sala so to tayi nyoso bazo sala bimaka polele nyoso bazo sala na nkuko ezo bimaka donc la main de Dieu eza na kati na mboka Congo basa na bango nyoso mais Dieu est là alors biso bana na Congo na diaspora partout Amérique Canada tout ça là programme na biso na kobima na ambassade ko kende ko sala ba mobilisation de ka to sala kawana ba lettre ko koma ba porte ebi ke sengeli to kota to koti pe na ba porte wana pona ko beta po
année en tout cas to éviter place ko échapper biso soki nzombo ngo ko selo mukabiso na loboko ndenge nini en tout cas tozomona te po so baké koto ezosimaka baké koto donc Dieu pour nous nzamba na ngambo na bino maintenant le pas eza na ngambo na biso pe tout ça là le pas o balobi ke yo sala pas le reste nzambe a osala donc biso to sala pas na biso ya mobilisation yo pe sala pas na yo ya contribution ya opesa mbongo mususu sala pas na ye ya kosala ba lettre na ambassade donc mutu na mutu sala pas na ye et to mona nzambe a kozala na ngambo na biso. Alors, mot de la fin, proverbe, je suis presque à la fin, na émission na biso, mot de la fin. Mot de la fin, Ali, merci na batnous soiseaux soutenir biso. Bande quoi Paris. Bande quoi Paris, États-Unis, à Belgique, à Germany, à Canada. Bande quoi nous sommes ba prometa qui ko soutenir, tout fouta ba facture, banini, bazala bienvenue. Bande quoi nous surtout au logo za mondimi, mais so za mondimi on peut ça radimiter musala ngo etamolandeni. Donc, pour ça, il faut vraiment respecter la dîme. Parce que dîme, il faut permettre tout ça, dans Internet, il y a casse. Si on a nos factures, chaque mois pour l'Internet, pour alimenter, puisque il faut tout le temps l'Internet, pour la communication, pour download des émissions, pour download des vidéos, il faut Internet pour salir le bimi. Voilà, donc, aide, soutien, la prière, vous êtes la bienvenue. Bana Paris, Maman Rita Sazongi, donc dimanche, il place beaucoup de la mention mondiale, beaucoup de temps. Ou à Manchester, dimanche, chaque premier dimanche, il y a moi, qui est au Sangana anglophone, et puis prière, nous avons la même place dans Clayton, à Manchester. Nous avons pas là-bas, on est sur la on est sur soutenir Bisso, tous ensemble. Merci. Vraiment, tous ensemble, merci. Nous avons les Kanakoba pour Pambola Bino. Ndenge message auti koloba nanga pe na pamboli ba maman na biso ya Paris ya Germany ba maman mapasa maman Nelly ba maman Riti vraiment dimanche tozanga te ba sœur Grâce biso nyoso to telema ba sœur Betty pe na UK to invité bino nyoso tout na kilte na biso ezalaka de 15h à 17h na Clayton donc soki oza na besoin ko ya ofai na ndako sika okendeza te to sali appel na yo ya ka to sali la nzambe longo et bande ko la biso nyoso bozwami zinga wape pai toza ko lancer toujours appel na bino tant eza sur temps ko la te eza ta ya ko telema to telema biso nyoso tout na ba initiative ya bien na ba idée ya bien to koki kolonga pona mboka na biso to ko sala pona mboka na biso oza papa oza mama ndenge proverbe alobaki tozwa bana po bato ba osala pe makampo na mboka na biso mingi bazande awa na mboka biso tozali alors to telemela bango so ko ekoki même pour ça même comme ça to sali sensibilisation bana na biso ba keni même pas classe ba ke classe te to tindi ba lettre na ba école bana na biso ba kotanga te po ba mona vraiment que cette année ou jamais donc il faut tout créer ba initiative to ko bunda po na mboka na biso po batango baza awa donc na to komi presque à la fin mot ya séparation. Vraiment, merci, messager. Merci, Maman Mina. Zambé, merci, Nabatoiso Landabiso. Ouais. Merci, na soutien. Vous continuez à Landabiso. Et ça, ça vraiment, Zambé, à Pamboula. Bino, de tout mon ami. À la prochaine occasion. Merci. Bye bye.